Tozongili susu bandeko balandi ba Radio Maria toko balina kanabisa malongi ya mokolo malelo malongi matali bongo mituna pe biyano tolandaki matea basango batei biso poso mobimba bongo tokutani lelo pona ko ya mituna oyo bozwaki ngunga ya kotuna banganga nzambe te yambo sango Albert zongela biso na bokuse penza matea botea kibiso. Merci Mama Régine pour ya malobo pesi biso poso eye boko programme yali nakalia biso ezalaki na mwa ba misa tolandaki yango mokolo mwa mosala moko ezalaki misa na cathédrale na tata episcopo misa makrisma e santo esika kelaki mafuta masanto mokolo mosala mibale ezalaki pe misa po ya lipanda ya ekolo ya biso tolandaki misa na ndako nzambe cathédrale pe mokolo mwa mosala misato tosololaki na mo etali mbuma elimo santu oyo ekolakisama na nzela ya kosalisana koyeba kosalisa baninga pe lobi lokola tozwaki likoki ya kozongela sango elamu ya lomingo lolekaki te na lisalisi ya sango Roger lobi tolandaki malongi maema zongelaki sango elamu ya lomingo loleki esika yezwa koloba moto akolinga ngai koleka tata to mama waye abongi na ngai te po akolakisa te soki tolingi Kristu mingi yambo penza Kristu nde kosalisa biso po ete to kolinga pe baninga boye bongi tala na bokuse maye tokabolaki na poso eye. Botondi Sango Albert, bandek bobengi biso pona mituna na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 084 10 78 364 pe na 09 98 23 97 23. Tomana Lekwazina Singa. Allô? Allô, bonjour Radio Maria. Bonjour maman. J'aimerais poser ma question. J'ai tenté d'appeler dans la session française, mais je n'ai pas pu vous avoir. En fait, un groupe c'est à propos de la dîme. Il y a un groupe qui dit que la dîme ne peut être donnée qu'aux serviteurs de Dieu. Et il y a un autre camp qui dit que la dîme peut être donnée aux serviteurs de Dieu ou à un autre saint. Par exemple, à une institution. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que je peux prélever ma dîme et le donner pour un saint de Mariathon, par exemple? C'est-à-dire, je prends ma dîme, je dis, je viens donner pour le Mariathon, mais ce n'est pas les bonzaté, mais la dîme n'a pas destiné à activité à Mariathon. Et puis de deux, j'aimerais que, si possible, c'est une suggestion, si les pères peuvent organiser un catéchèse où on va nous expliciter un peu la dîme, parce qu'il y a beaucoup de méli-mélo dans nos têtes. Merci. Merci maman. Sango Albert, Olobini. Merci na maman pour ya motuna moye. Tokozongela ngo lisusu koloba likambo etali dîme. Tant maman zotuna mutuna zo mituna normalement il fallait qu'il coûte la problème pas banganga nzambe na ba pasteur. Parce que bangonde basengeli koyamba dîme oyo uti na maboko ya ba Kristo. Na ebite pona nini ya kotongisa penza. E ya notopesa ki peto kokoba koloba boye. Dîme ezali devoir ya mo Kristo oyo asengeli kopesa na mosali ya nzambe na nganga nzambe to na pasteur ezali ya kopesa na structure moko quelconque te soki poko kiko koya na dîme na Radio Maria esa structure Radio Maria metango ye na dîme na Radio Maria dîme wane kopesa na maboko nganga nzambe ndakisa sango Roger po nganga nzambe azali wana soki bamoni na enveloppe bakomi dîme ba opesa ngo sango Roger po yazali nganga nzambe opesi na Radio Maria te kaso opesi na sango Roger mais oleki na nzela ya Radio Maria lokola structure na mikanda misantu esengi na moto apesa dîme to limbola ki yango na bonde ko bwakala esengeli na moto moko ya zomi ya mosala moye akeno kopesa na mosali ya nzambe bonde ko bwasika epesi mwinda koleka bonde ko bwasika ko pesa mwinda ndenge tokoloba maeza na bonde ko bwakala bonde ko bwasika pelisi mwinda epesi mwinda po ete to comprendre malamu makambo mususu elobama ki na bonde ko bwakala na bonde ko bwasika Santu Paul alobi na biso na 2 Corinthiens 7:9
1 Corinthiens 7, 9, c'est ça. 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7. Alakisi te soki totikali kaka na koloba te esengeli kaka na pesa ndenge bondeko bwakala ezali okozala limité. Pasantu Paul alobi pesa ndenge motema mwayo mozali kotinda yo. Eli koloba te moto akopesa même plus que 1/10. Soki akei na nzela wana ndenge Santo Paul alobi po nzambe akosepela na moto akopesa na motema ya esengo. Ezali ndenge wana. Soki okani kosalisa mobola topo okani kosalisa radio koleka tete na nzela ya dim po balengelaka yango soko moni te okokoka kobongisa dim te kasi okani kosalisa radio sala libonza ya radio yaka kotika na radio kasi soko bongisi te ezali dim moko ya zomi kende kopesa na nganga nzambe esengeli na biso kosala part des choses na oyo yozi wana lokola mosolo na suka ya sanza kanisa pe makambo na mansoti dim na yo soki omesana kopesa yango kanisa pe babola otie bango pe na programme mosolo zwaki kanisa radio otie yango pe na mosolo ozwaki pone ça la confusion te to zala na mikakatano te po ya kosala devoir na yo ezali ya kopesa dim okati ya ecclesia moto na moto asengeli kobongisa yango ndenge wana po ete ezala penza motungisi mingi te wana yano nazaki nango pona moto na etali dim. Tondi mingi pona proposition mama apesi sango Roger namoni eloko kobakisa ezali te ezali mimesene bandake pa ya bayuda lokola biso tozali de la culture judéo-chrétienne yango wana mbala mingi makambo ya bondeko bakala ya bayuda to kokoba yango kino lelo moyuda nyonso na suka sanza to pe na suka mobu to pe tango aloni pe bilona biboti mbuma abuki mbuma na elanga to pe bibwele eboti bongo na bongo azalaki na devoir misato kokanisa nganga nzambe kokanisa tempelo libonza tempelo pe kokanisa mobola omona zambi tempelo ezali na misala na yango nganga nzambe bafutaka yete asengeli kozwa mwa eloko pe mobola do ezali makambo bandake pa ya bayuda kino moi mwa lelo pe ekokoba likanisa malongi na matali dim polobinini to pesa deja malongi o etali dima mais lokola mama sengi tokotala boni tokoki kozongela yango matali dima offrande omona kopesa bokeseni kati ya dime ezali nini euta wapi na moi malelo eklezia lobi nini mpona dime offrande to pe libonza elingi koloba nini pe omone to pe libonza mobola elingi koloba nini bongo na bongo to limbola yango na mikolo mileki na kanisa eleki mbola ibale to misato kasi tokoki kozongela yango na mikolo mikoya. Bonjour. De très belle catéchèse. J'ai 3 questions à vous poser. La première, est-ce que le signe de la croix est-il vraiment une prière? Si oui, qu'est-ce que Dieu comprend quand nous le faisons? Ma deuxième question, pourquoi certains prêtres sont appelés pères et certains autres sont appelés abbés, comme nous appelons le père Roger et M. l'abbé Albert, abbé Albert, pendant qu'ils sont tous prêtres? Est-ce qu'il y a une différence entre un père et un abbé? Ma troisième et dernière question, pourquoi appeler le pape saint? Est-ce parce qu'il n'a pas de péché ou comment? Merci beaucoup, c'est Gastin Penja depuis la paroisse Saint-Adrien. Merci, Nandeko Gasti, Sango Albert. Elembo ya kuruse ezali kosala elembo ya kuruse ezali losambo. Tokobanda losambo na elembo ya kuruse omiyingisi na kati ya bonzambe oyo azali tata mwana pe elimo santu. Ezali losambo. Na kosala mosala mwangai okombo ya tata pe ya mwana pe ya elimo santu. Ezali losambo. Elinkoloba te omiyingisi na kati ya bonzambe. Omiyingisi na relation wana oyo ya tata azali mwana pe elimo santu. Ezali kaka signe te
bon balobi babengi yango signe to pe elembo. Signe était na sens matériel objet moko. Même ceux qui ezali signe ko renvoyer toujours na sens. Elembo ko mema toujours na signification. Yango anatango moto asali okombo ya tata pe ya mwana pe Elimo Santu akolakisa bongo bomoko to pe communion oyo ya azali na yango na Nzambe oyo azali tata mwana pe Elimo Santu. Pe communion wana yango mote kotambwisa bo moyibwaye mobimba to pe mosala o akosala po akoloba te azali kati na losambo bo moyibwaye ezali na losambo. Do ezali kaka signe moko ya bisalela kaka ndenge wana te kasi ezali losambo. Ezali losambo même soki na lobi na benisa yo na ko benisa na kotia signe ya croix okombo ya tata pe ya mwana pe ya Elimo Santu. Na tombeli yo bolamu bwa Nzambe oyo azali tata mwana pe Elimo Santu. Ezali losambo kasi ezali ekela moko te kaka ndenge wana. Voilà, losambo ezali lisolo touti wana kosolola na tata na nzela ya losambo katikati ya mokolo sika tokobali na kanabiso koyamba mituna bozwa minango na kozonga ba numero pona kosunga bandeko na 082 016 35 12 090 68 16 742 084 10 78 364 pe na 09 98 23 97 23 ezali ba numero boko kosalela pona kobenga biso komisa biso mituna miabino boko po komelango kokomela biso na 081 99 66 098 mituna mibale ya ndeko tigalaki bokesini kati ya père na pe abe Sango Roger. Bokeseni kati ya père na abe bokeseni bozali epai na biso bisika bisusu bakobenga bango banso ba père kasi epai na biso pe na bikolo bisusu pe tomono kote abe bakobenga benga nganzambe azali nganzambe ya diocésain bakobenga père nganzambe azali na lingomba ya bamibonza to père religieux ye bakobenga e père kasi tobosana tete na ba monastère mususu abe azali bongo mokonzi ya monastère bakobenga e père abe baponaka ye azali lokola supérieur majeur na monastère na boko ba monastère mokambi ya monastère azali abe bakobenga ye abe lokola te abe azali ndenge ibale soki ki monsieur l'abbé azali nganga nzambe oyo tokobengaka diocésain azali ya diocèse pe akosala na diocèse soki azali père azali ya lingomba bamibonza kasi akosala na diocèse azali na lingomba bamibonza kasi au service du diocèse abe to monsieur l'abbé ye azali sango ya diocèse pe akosala pe na diocèse kasi ndenge nalobi mbala isusu komono abe azali bongo mokambi ya monastère bakobenga ye père abe lokola te mokonzi ya basango na bamibonza baye bazwami na monastère. Motona mususu Saint-Père pona nini eskazali na lisumu te Mosantu Papa tokobenga kaye Mosantu pona nini ezali titre bapesi na Mosantu Papa mi pesi yango te kasi bapesi ye azali souverain pontife azali Saint-Père azali serviteur des serviteurs kobanda Saint Paul VI azali saint lokola te azali moto oyo aponami po te alakisa biso nzela ekomema biso na likolo to na paradiso nzela ya kozala mosantu na Romain 1:7 ekomami ntango Santo Paulo akokomela bakristo ya Roma akobenga bango basaint lokola te mokristo nyonso abiangami po te azala mosantu. Nous sommes tous des saints potentiellement, c'est-à-dire des personnes appelées à la sainteté. Yango wana kobenga Mosantu Papa elingi koloba tete idolatrie to pe nini elingi koloba te mosala ye azwi ezali po te alakisa biso nini tosengeli kosala po te tozala basantu zambi tozali basantu pe tobiangami po te tozala basantu. Romains 1:7.
botondi na ndeko Gasimbeza watindelaki biso mituna ena na Saint-Adrien ou to Saint-Adrien tozwa ndeko nzela singa. Allô? Allô? Oui, allô, Maman Régine. Oui. Merci, Nabasango, pour la réponse. Mituna ngai na partie française. Et bon, on a rien à tout na sango. Na yembi boy. Na Nicolas. Motema mwayo pote na zua bomoi bwa seko esenge na mekola motema ya nzambe pote na zua bomoi bwa seko yango mekola na kolanda lolenge ya Yesu Kristo azalelaki ya mokili to ya kolanda mateya ya ye to pe ya kolanda idole moko na koki kozwa ndakisa nalingaka pe Roger lolenge na ye nalingaka abembole lolenge azalaka nalanda yango pote nakoka kotika na miso ya nzambe. Merci. Merci ndeko Guy Pascal Sango Albert. Komekola Yesu Kristu ezali mabeta. Tokomekola Yesu Kristu zambi tobengami ba Kristu. Lokola Kristu mosusu. Tango iso tondima pasi liwa ya Kristu pote sekwa ya ye emonana okati ya biso. C'est-à-dire bilembo ya Kristo esengeli kozala kati na biso. Tosengeli komekola Yesu na makambo maso. Komekola ye na motema mwaye o ezali motema ngulu, motema bosawa. Komekola ye na lolenge azalaki toyebi mikanda misante pelakisi biso lolenge kani ya azalaki kofanda na bato, attention na ye vis-à-vis na bato ba mawa oboso ya basumuki pe bongo na bongo. Maso oyo Kristo azali yango wana biso pe tosengeli kozala. Zambi tobengami ba Kristo. Lokola Kristo mosusu. Oyo na nzela ya batisimo tozwi bilembo ya Kristo kati na biso, towei pe tosekwi na ye pe bomoi bwa biso bosengeli kotambola na nzela ya mwinda oyo ya lakisi biso. Komekola Kristo na makambo maso. Mingi penza na bokokisi oyo ye atei biso. Epusi malamu. Omekola Kristo na makambo maso pe mingi penza na bokokisi mateya oyo ya tei biso nzela oyo ya lakisi biso tosengeli kolanda yango wana. Ya lobi azali nzela bosolo pe bomoi. Moto ayambi ye azwi bomoi. Moto akeye pai na ye akomona tata lokola nzela. Moto akeye pai na akoyeba pe bosolo. Tala eyano na kopesa na ndeko Guy Pascal yango wana. Tozo pende comme Susuna Singa. Allô? Allô? Oui, papa. Oui. Mbote. Mbote. Père Roger. Na Monsieur l'abbé. Na Maman Régine. Na bino banso basali ya Radio Maria. Merci Père pour na katege pe pour na maloba. Ce qui m'a caché kokoka na kozana mituna misatu mais bokolimbisa naza hors sujet. Mutuna liboso ezali boye Père. Yesu Kristo ayaki pona kobikisa mokili mobimba. Mais ce qui totali likambo ya mwasi ya Kanana. Azali kobelela Yesu abikisa mwana na ye azaki menacé l'esprit ya démon moko oyo. Yesu azali kopesa ye réponse te. Bapotre nde babondelaki Yesu po abikisa mwana wana bikisa mwana na ye po sino te akotia biso matelele. Yesu a répondu boye na français. Je suis venu uniquement pour les brebis perdues de l'Israël. Père, tout une phrase au sérieux. Uniquement. Et lui, kolobaki Yesu auparavant pour la mission na ya yakika pour na Israël tondengeni. Wana mutuna ya liboso. Yami bale. Aye kolobaki ebongi te kopesa bilei ya bana ya bato na bambwa. Est-ce qu'afingaki mama wana te? Père, yindisangana. Esika wana epesa yanga motema pasi Yesu Kristu ye moko nzambe.
alobi na mwana considéré lokola mbwa ya misatu po ya kosukisa po nzoto penza na makasi te babengi Pierre na Paul bapilone ya église frère Paul oyo a persécuté église a nyokoli ba chrétien a fait souffrir l'église po na nini ba proclamer pilone d'église oyo akozwa apôtre mosusu ou bien apôtre Jean oyo aumeli koleka apôtre mosusu jesusa ke asali mosala koleka mingi bapôtre po bakufaki atikalaki moko azaki proclamer pilone église te po na nini ezali papa Emile Mboso na paroisse 5 Ibuka donné 5 Ibuka na kosenga pe bosembe apona nga santé pendeza na kasi. Merci papa. Merci papa Emile, Père Roger. Merci na papa Mboso tokosambela tokosambela be Albert Peyoki pote nzambe azongisela bokolongo no banzoto oyo kotungisa mikolo miye. Yezu alobi na mwasi ya Kananeente na yaki bobele poya pata iye ebungi okati ya bana ya Israel. Elingi koloba nini? Yezu ayaki se poya bayuda to eyano ezali boye. Ya liboso tosengeli koyeba te Nzambe azali moto oyo alingaka kosala mosala na molongo akobanda pe akokende moke ti tango akosilisa azali moto ya désordre te na mwango ya Yezu to pe na projet pastoral ya ye akanaki te abanda mingi penza kote ya liboso bana ba Israel pe na moi sangwelamu ekokende pe pa ya bapagano ezali likambo ya programme to pe plan basalaka likambo na désordre te okosala yango de façon programmée lelo na bandi awa lobi kuna bongo na bongo lokola moto lobi na programme to lobi to bandi na kitambo soki moto yolo ye to lobi te lelo ezali yolo te lelo ezali kitambo yolo bozela ngala ya bino bongo na bongo yangwana Yezu alobi te je suis venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël lokola te na tango wana ami pesi na ino pona bana ba Israël pe tokomono te na moi awasisi mosala kote ya bana ba Israël sangola moko fungwa moko kende pa ya bapagano tokomona ngo na suka sangola mo Santo Matteo to pe Santo Marco pa iwapi Yezu alobi allez de toutes les nations faites de disciples bokende zai na Matthieu 28 de 18 jusqu'à 20 bokende boteya na bikolo binso pe bobatisa bango okombo ya tata pe ya mwana pe Elimo Santo lokola tesikawa sangola mo efungwame pa ya bapagano pe na buku ya bikela bapostolo Yezu aponi moto moko pote akokisa eteni wana ya mwango moye ya kote ya sangwelamu aponi Santo Polo pote akende pa ya bapagano yangwana bakobenga ye yoko ya makonzi ya eklesia ye na Santo Petro pona nini zambi soki otali bikela ya bapostolo. Ça c'est une réponse biblique. Bikela ya bapostolo bazala kobenga ngo kala les actes de deux apôtres. Bikela ya bapostolo babale Petro na Polo. Zambi soki otangi malamu komona te kotali sabiso mosala Santo Petro na Santo Polo basalaki. Yango bakobenga bango makonzi mabale ya église. Zambi maebango basali na eleko ena tango eklese ebandaki basalaki penza ya motuya oyo etali Santo Polo. Santo Polo azalaki moto anyokolaka bakristo, il avait persécuté l'église. Kasi tango abongoli motema asali manso pote asala oyo nzambe alingi pote azala engebene na boningi bwa nzambe, un apôtre selon le cœur de Dieu. Lokola pe Santo Petro awanganaki Yezu mbala isato, kasi Yezu apesi confiance akomisie mokambi ya eklesia. Santo Paulo pe abebisaki eklesia nyokolaki ba Kristo,
kasi yezu apesi confiance tango bongoli motema pe tokomona tasali mosala monene penza na kati ya bondeko basika soki olongoli mikanda ya Santo Polo esili etikali se sango elamu na bikela baposto na pe épître catholique na lettres aux Hébreux na pe Apocalypse lokola te 50% en Nouveau Testament euti na Saint Paul zambi mikanda ya Santo Paul ezali zomi na misato pe buku ya bondeko basika ezali tuku ibale na sambo. Sur les 27 écrits du Nouveau Testament, 13 sont attribués à Paul, 50%. Talakati na nini awa batali mosala ya sali batali pe boni Santo Petro akambi eklezia ndenge esengeli nalobaka mbala mingi te soki Santo Petro azalaka na charisme ya kokamba eklezia te, charisme ya gouvernance te, eklezia elingaki ekabwana deja na eleko ena. Tomoni na acte 6 mobulu ekoti basi bozenge ya bayuda na ya bagreki koswa na kati ya bango soki Santo Petro ageraka likambo yango malamu te mbele eklezia ekabwanaki. To pe basusu balobi po ya kokoma mokristo osengeli kokata nzoto, basusu balobi te tokokata nzoto te, mobulu ekoti. Santo Petro asangisi eklezia na Yerusalem na acte 15 concile de Jérusalem po ya kobatela bomoko asali mingi okati ya eklezia ye na Santo Polo yango bakobenga bango makonzi mabale ya eklezia. Loko mosusu yaki likambo etali bile ya mbwa ezali ndenge ya kobenga bapagano, c'est l'appellation des païens. Mbwa lelo penza ezali koyoka yango okokanisa te yezu afingi te bayuda bakobenga bapagano mbwa, bakobenga bango bongo zambi bango bayebi nzambe te, ezali lokola ndenge ya kokitisa bango na moi mwalelo. C'est choquant kasi na eleko wana c'est une expression courante po ya kobenga bapagano. Epai ya basemite ezalaka bongo, même na bisika bisusu na Moyen-Orient ezali kaka bayuda te, soki balingi batala moto lokola moto pamba bakobenga ye mbwa. Kasi tango yezu alobi yango ezali po ya kokitisa te, ezali po te bayoka tina maloba maye. Zambi bayuda nde bato bazalaki kobenga bapagano mbwa lokola te bayebi nzambe te. Pe tomoni yango na buku ya Colette, alobi te mieux vaut un chien vivant qu'un homme qui est mort. Lokola te mbwa ezali elembo ya moto penza bazali kotala lokola moto pamba. Botondi Sango Roger pona biano na mituna ya papa Emile Mboso tuzo pende ko msusu na singa. Okay, ndeko msusu azobenga alo. Allô. Oui papa. Ngai ndeko Joseph na ipene awa. Oui. Bon na eza une question hors sujet. Toka mingi ba tu église de réserve pasteur église de réserve baka état d'âme. Engi ko banini. Père Roger il s'en ngai état d'âme na Bible. C'est quoi au juste? Merci beaucoup. Merci papa Joseph Sango. État d'âme Sango Albert. Bon, na église na biso tellement to lobarango teza mwa pasi na ko kopesa ya no so yeni ko lobanini. Bango moko ba yeba lobaka yango sûrement basa na contenu na yango. Soki to lobi to bongo la yango état d'âme lo lenge molimo ya moto ezali. Mais le molimo ya moto d'abord c'est immatériel. O mona yango ndenge nini? Okoyeba yango ndenge nini? Eza o ezali kati na moto. Mbele balingo loba koyeba soki moto aza malamu to azali mabe, simplement ça. Mais ba tournir avec expression état d'âme pe bongo na bongo eza compliqué. Molimo eza pas sipote o mona yango. Bakoye basoki moto azali malamu to azali mabe na ndenge ya kosalela na libanda liaye, parce que l'âme est immatérielle, c'est le comportement extérieur de moto et kolakisa c'est que l'homme est de l'intérieur. Alors tango bango ba ko utiliser expression na état d'âme au clair bani ko lobaka koye basoki moto azali malamu to moto azali mabe.
c'est cela. Okoyeba moto azali malamu moto azali mabe na ndenge ya kozalela na ye na bizaleli na ye na comportement ya mokolo na mokolo. Na kati ya Bible nazo komona ngo eseka ekomami ndenge wana te koyeba molimo ya moto. Et de tels enseignements ils ont créé tout le bas ils ont tinda bateau base à la Christ. Je vais le dire clairement comme ça. L'enseignement na koluka koyeba état d'âme ya moto ezoko ekoki ko empêcher voire même que ko empêcher moto po etazala mo Kristu ya solo po eli koloba nini soko linko sala likambo ya malamu yeba d'abord ozana nani liboso nayo wana mabe yezu alakisi biso ndenge wana te ke poto sala malamu fo yeba soki azali ndenge nini te biso tokoki ko juger motema ya moto te tokoki ko kota na kati ya motema ya moto te bobele se nzambe moto yebi motema ya moto ndenge ezali mo Kristu ya kosala malamu quel que soit oyo azali oboso boye pe malamu wana akosala na moto wana azala malamu to azala mabe yo sala malamu mbele malamu oyo kosala ekoki kobongola ye soki azali mabe wana ezali mateya ya bakristu me akoluka kolakisa moto no yeba ye soki azali malamu to azali malamu te avant osalisa eza kocreye moyimi ki moyimi c'est-à-dire koboya kokaba kohésiter mpona kosalisa donc eza mateya ya ecclesia ya santo catholique te eza pe mateya ya christianisme te po wana ezali kokabola tala eyano na kopesa na motuna ya ndeko. Botondi Sango Albert, maman Charlotte ou au marché de la liberté à Lingayeba, kopesa di metalika kambongo biloko te. Etali mbongo di mezali salaire te salaire moto azui lifuta généralement salaka mosolo soki moto asali mosala na suka ya sanza bakopesa ye mosolo moye na nzela neti ya bilanga tokobenga ngo prémisse to pe libonza ya mbwano sali mosala ozui mwa mbuma madeso obimisaki wana na bilanga okopesa prémisse ya ebandeli ya mosala mo ya maboko to pe ya mabele etala ya nona kopesa. Botondi, maman Charlotte pour na marché de la liberté, na banzi ozui ya nona mutuna moyo, maman Christine Malbombo kayo. Merci mingi maman Regine, pe merci na batata milimo. Na koliki ate eza makanisi na kopesa bongo batata bango moko bakoyeba soki eza motuna tote. Na zongeli likambo ya dime. Ya solo tolanda mateya mingi eleki mwa mibu ebele. Mbele pe bandeko basusu na leko wana bayebaki na no Radio Maria te. Mais na zongeli awa makanisi mbala mingi bandeko toyokaka bazokabola. Bamisu bakoloba na ba paroisse dime na sengeli sana pesa na curé dime na sengeli na pesa pe na basango balandi basalisi wana motuna bamisusu pe bakoloba soki na kamati na tiango na kati ya kitunga pe na sili kokoma dime ekokite nani akozwa yango pe bamisu bakoloba te nga na meseni to na yoko tata ya milimo nga na sepelaka na ebite soki na pesi bongo makambo nange kozala malamu ekoyoka nepa ya nzambe wana ezate makanisi naza kopesa na batate kosalisa bango na baémission bongo ya mibale tango père Roger azoloba makambo etali Santo Polo nga na kanisi ke Santo Polo azali honnête aza moto ya bosembo po na eleko wana ye asalelaki mibeko na engebene na ndenge ye akoleli abotami yango ezali kotinda ete alanda ba Kristu po amoni te ezali mekano ya sika eye mateya masusu masika oyo te ye azaki na kati na yango te yango na pe kosala Yesu akokama to be moto aza ya bosembo bongo abenda ye sikoyo pa alakisa te mateya solo nde wana nga Yesu Kristu na ye nango nga liloba nayebi te soki batata ya milimo bakanisi nini na oyo mukenga na koki kopesa wana. Matondi mama Christine Sango Albert. Merci na mama Christine. Makambo lobi boko makambo bimisi wana ezali ya solo ekotungisaka ba Kristo mwa mingi. Likambo ya destinataire ya libonza to bengi dime.
lokola sango mukabi akozongela émission ya ye akoyebisa biso polele na droit canonique. Droit canon elobi nini concernant destinataire ya dîme oyo nga nayebi na kelasi na théologie balakisa bakoma tete dîme esengeli kokende na maboko ya curé to pe na maboko ya vicaire okopesa na nganga nzambe na kozala curé to akozala pe vicaire pe na kati wana bakoyokana bakobongisa ndenge nini ba esunga bango esunga curé na vicaire parce que bapesi na nganga nzambe. Même soki tobi tozongela tous les textes oyo elobeli likambo ya dîme na bondeko bwakala batangi kombo ya curé vicaire te na Ancien Testament. Esika tomoni penza ba référence etali dîme ezali na bondeko bwakala batangi kombo ya curé to pe vicaire te. L'idée est là, mais tout l'idée collé yango na contexte actuel était. Je crois même les droits canaux respectent ça. Et tikali ndenge wana boto si ndenge komami na bondeko. Donc il faut couper ça et pas ya nganga nzambe. Bon, couper c'est pas nganga nzambe. Ya choix na yo ezape mabete hein. Eza mabete. Ye wana ozalaka na mingi ya compagnie kayo. Ben monite et poussi malamu pesa ye ezali malamu. Koti ya pe na libonza na kitunga na paroisse na ile kwa mabonza ezali pe mabete ezali malamu bato basusu bakosepela pesa na maboko nganga nzambe po nganga nzambe tango akamati libonza wana ausala losambo kobenisa yo soki pe otikaki na kitunga kitsa motema tango okende na maboko nganga nzambe akosambela po ya oyo atiaki enveloppe ya dîme na kati ya kitunga. Moi éclairage na koyo kopesa na mwamba mitungisi wana Père Roger ngai yango wana na kanisi olobi manso olobi ya motu ya penza nganga nzambe oyo monite okoki kopesa to sengeli kopesa pesa ye ezali bongo ça dépend ya choix ya moto na moto mais c'est la olobi yango ye moko nganga nzambe ayebi ndenge nini akosalela nzambe mibeko ezalaka pe na ba paroisse mususu bayebi ndenge basalelaka yango na mangomba bamibonza mbala mingi ezalaka ba mise en commun. Donc nganga nzambe ayebi ndenge akosalela yango ntango bapesi engebene na mibeko ya esika azwami ekoki kozala paroisse to pe communauté religieuse ya ye. Donc bomitungisa mpona qu'est-ce qu'il va en faire te tope ekozala boni bakokabola yango wana ezali problème na bino te yo tango motema etindi topesa pesa na esengo pesa na esengo ndenge komami na 2 Corinthiens 9:7. Merci na mama Christine pe mpona motuna etali ezali motuna te kasi contribution mpona Saint Paul. Saint Paul ye babongisaka ekobanda kala Zambi. Il vient de 2 cultures. Azali Moyuda. Azin gracia yakobotama epai ya bagrek. Pe akoli epai ya bagrek. Nasima aye na Yerusalem asali kela sete lo enene topi université. Lokola te asangisi culture juive na pe grec. Aza moto moko ndire nzambe alengelaka ekobanda kala penza. Yango esalisi parce qu'il était un homme capable de dialoguer avec les juifs et les grecs. Il dialogue avec les juifs parce que Zambi azali Moyuda. Moyuda takwa botami na libanda kuna na Tars kasi atangi pe pa ya bango bayuda na université ya Gamaliel pe ina ba grec pe akosola na bango Zambi azali moto pe lokola koli na Tars pe asala ba kelasi abandai kelasi na Tars ekosali sai pote awa ayebi nzebi to culture ba grec akoka kosola na bango ndenge sengeli tala avantage azwaki nde yango wana. Santo Petro azali se Moyuda ameseni na culture grecque te kasi Santo Paulo ye azali Moyuda oyo ameseni na ba grec yango nzamba poni ye pote akende pe côté epai ya bapagano te epai ya ba grec. Dans un moto moko penza c'est un homme prédestiné, c'est quelqu'un nzamba pona e penza ko bandaka yango ata ko tungisaka ecclesia ezalaki se mbeba salaki kasi baponaki ye po asala mosala mona ya komema sango la mpa ya bagraki pe mosala mususu ya kitoko kosala ezali te atei kaka bagreki te to bapagano te kasi aluki kofandisa ecclesia epai ya bango
Il a fondé des communautés chrétiennes, qu'au fin de ces ecclésies, un guébéné dans le grec. Donc, il a pu exploiter aussi certains aspects de la culture grecque pour inculturer l'Église dans le monde grec. Dans les Faransa Togo, Kolobabongo. Et Ango, c'est un créateur. Paul est un génie. Mokolomoko na yokaki Cardinal Ambongo Kolobazai n'a raison. Il y a deux grands théologiens dans l'histoire de l'Église, Saint Paul et Saint Thomas. Et c'est vrai. Donc Saint Paul, c'est un génie. Motomoko penza oyo nzamba pona mayele ebele kasi azali pe mosantu asangisi bosantu na mayele na bwania nyonso. Donc c'est un génie. Yango komono talaka kana bondeko basika beaucoup toko ebale na sambo zomi na misato ezali ya Saint Paul. Zambi c'est un génie. Moto mayele mingi pe mosantu monene penza. Yango alata kwa sala ki mbeba akutungisa bato konyokola ba Kristu ezalaki sembeba moto nyonso akoyo kosala kasi na simatango bongoli motema mi pesi penza a créé akeli ye moto bandaki makambo etali les anciens le presbytère ba ancien na kati ya ecclésia bakolo makambo etali ba épiscope ba évêque ye pe moto bandi yango. Donc il a vraiment créé, il a inculturer le christianisme dans le monde grec de façon que ça soit solide. Toko suki salina kalié na témoignage ya ndeko Jean-Claude Nkodiakuna na Brazzaville atinda yango na lifalasa. Voilà, je tiens à vous remercier du fond du cœur de ce que vous faites. Hier, à la nuit tombée, j'ai reçu 3 de mes amis nouvellement convertis dans une confession religieuse dont je tais les noms. Ils avaient mission d'aller à la conquête des nouveaux membres. Je devais être la première victime. Prenant la parole à tour de rôle, ils sont partis d'un long discours moralisateur, cherchant au passage à me détourner de ma dévotion à Marie Théotokos. C'était mal me connaître. Prenant la parole à mon tour et armé des enseignements reçus de vous, Père Roger Abbé Albert Mbolé, sur maman, je les ai réduits à Kia et à coups de références bibliques apprises des différentes catéchèses sur la Vierge Marie. Ils sont repartis sans regarder derrière. Moralité, le chrétien doit se former en permanence pour mieux défendre sa foi et singulièrement sa dévotion mariale. Ndeko Jean-Claude Nkodiakuna na Brazzaville. Sango Roger Likanesina. Ça me rappelle le débat entre Augustin d'Hippone et Arius. Arius était ridiculisé par Augustin d'Hippone. Arius qui contestait la divinité de Jésus. Un jour, il a organisé un débat avec Augustin. Et quand les historiens racontent ça, je me rappelle encore du professeur Mapoire de heureuse mémoire. Quand il parlait de ça, il dit mais Arius est sorti de la salle, vraiment, on dirait la queue entre les pattes parce que il était réduit à sa plus simple expression. En fait, c'est ça la vérité. La vérité est la vérité. Et quand elle resplendit, ceux qui sont dans l'ignorance, dans les ténèbres, se sentent ridiculisés. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne valent rien. Ce sont des humains, des hommes comme nous que nous devons respecter. Merci, Nandeko Uto Brazzaville, Boni Radio Marie et Sadissé Poté, Abate la Boyambi Boyer, Beau catholique. Monsala Radio Marie Ndeyama, c'est une radio d'évangélisation. Monsala Nabiso, Kosali Sabande Kopote Baye Banzambi, Bakola na Boyambi, Boyambi Ndenge, Ecclesia Alingi, Ndenge Ecclesia Sengi. Pote toyoka soni ya kosakola boyambi na biso boba catholique te. Toyoka soni ya kosala okombo ya tata to pe ya kosambela sapele te. Toyoka soni ya kokokisa mibeko ecclesia na biso te. Mosala Radio Maria nde yango ezali kolamwisa bato ba Kristo banso pote baye ba Kristo pe ba catholique en particulier pote bakoka kokangama na eyamba ya biso Église catholique oyo etikela biso bapostolo. Etikela biso bapostolo. Nani azali mobandisi Église catholique. C'est difficile de dire que c'est un tel. Un homme, non, c'est difficile. Église catholique est bandana nani, tu remontes jusqu'aux apôtres, donc jusqu'à Jésus. Donc c'est l'Église apostolique. Et yamba etikela biso bapostolo.
mosala ya Radio Maria nde kosalisa po te boyambi wana oyo euta na bapostolo eleki na bapère de l'église ti magistère akolekisela biso lelo tobatela yango kino suka ya molongo. Zambi ezali biso bato tosali tokeli yango to toinvente yango te eutaka epai ya bapostolo tosengeli kobatela yango kino suka. Botonti mingi Sango Roger maloba matika lomboka yo pona bosukisi linaka na biso. Botondi na koyebisa na bandeko te lobi bo mo meseno lokolo ezali mokolo ya poso samedi tokobanda losambo la biso na 8h Maria Losako kama ibale po ya kosenga boboto po ya kosenga lisungi mingi penza oeleko eye ya bokono bobe to pe pandémie na sima bokumisi mama Maria pe tokosukisa na misa misa totondi mingi penza baebanso basalisi pona mariaton eye ya kotambola malamu zambi atako bokono bobe bozali lomeya ezali mwa pasi kasi bakristu bandeko balandi bakatolike na baya mangomba masusu baye balandaka Radio Maria ezala na Kisasa tope kuna na ngambo na Brazzaville. Merci mingi zambi bolakisi ya solo penza te bolingi radio ya mama ya Yesu Kristo Radio Maria. Merci na lisungili ya bino na marathon eye bokoba seko salisa radio ya mama na lomeya na makabo na losambo bongo na bongo. Merci.